tobeta kaka maboko parce que biso nyonso à l'exception de personne. Donc congolais nyonso place ça. Oh, la lecture de bifo obeta. Oza la Kofiette, oza la Kofifil, oza la Wengemen, oza la nini, bravo Fali. Ba Gaulois ba bete la faire ba bete la Fali pour maboko. Baza obligé ko beta maboko la vidéo faire beti na nini kuna na kende Côte d'Ivoire to moni ba vidéo mafuma dendo kuna to moni kuna mame to moni vidéo na bibi na moyi boye fula pour la bablora moyi na butu funa tia ya butu Ayo za bonyo kwa mara moyi ya vobima. Non na bimiti. Tema avobima nyo kwa mara vidéo le 25 na biso ewembe TikTok nyonso you arena. Facebook you arena. Il fallait maintenant Jésus des nuances faire rigoler les padres. A occuper mémoire na ya on va ndeka bonga le kana téléphone azo mona nyonso ke bo you arena. Vidéo ozo mona c'est-à-dire ozo yemba yo na ye na lingaka yo ba tangote ba telemi pete babina ye mora déclarer ce qui n'était pas aussi professionnel pour l'artiste a kokite ko sala net ba bloka bomb et l'équipe ils ont mona ke faire azo yemba ba bola ba telema babina. C'est vidéo. Moi je suis vraiment Aliane, je suis mère Alia, je suis Didi Stone. Oh. Oui. Moi si nina rolinga na dans la libala légitime femme babala yo makambutu mariage certifié parce que chez nga tout est certifié. Oza certifié. Mobali no bozala na ya bala yo mokile yebi ke yo akenda ko bota bana en étant avec toi. Vidéo ba fan na tout ya bata tioko certifié parce que tioko il faut qu'on se le dise c'est un choix. Mon doit ponya dans la choco, mon doit bingai fona za na moi et bandar moi teint clair tu vandi si pembe certifié boye. Eza nini na mo inde za boye na gomenzo to bien na goma cha kokoti. Vidéo yozo lukola na he malembe te photo za sima. Na minito faire ala na fali malembe. Ben oui, il faut qu'on se le dise quand même. Fallait azama liboso makasi. Ben oui. Ah? Oui. Na minito. Mais oui. Wana yom tozolo ba maman. Tozolo bango selonga. Fallait azama liboso. Il y a qui faire à bête boîte noire. Fallait que tu bimisi nini au droit chemin. Vidéo tozeli faire à yene to na wera na jibe. Et que na bon rivalité on fallait zala bongo. Et carrément là ils sont là-bas. Monsieur. Hein? Ils sont là-bas. Monsieur. Vidéo pas yom tozolo. Mais je le dis j'assume. Na masola balabala ezanga ke yem tozolo ba. Na niebiso j'assume. Oh, loin na mbora kitoko tande to vani. Ado mataka yasi boza climatisé. Si we kanisa siko yasi climatisé na idée c'est à Congo. Yo kokoka likambango. Vidéo basi ba mikona 1900 ça va 4 âge batika on a lufu. Yo abimize lo na la 26 ans. On boit âge moto a mukona yo. Les filles faut arrêter ça. Wana bana. Ba fille. Ba fille angola. Bah oui. Ba âge na bango kitara. Ah. Nous avons fêté 4 anniversaires d'années différentes. Mazara a 26 ans. Vidéo on a la ligne côté la ligne côté ba kanye ku no la glutation ku na collagène. Ah. Oh. On a ligne côté. La ligne côté ba kanye ku no la collagène. Oh. Oh, azo be oh mafuta na tia suni na kati posa ngoma chocolat clair. Te yo parola mafuta mbila. Vidéo certifié. Plus de 40 000 personnes à Arena, on est à la réussite totale. Na batunde ba côté bon peu certifié ngo. To certifié qui 40 000 personnes certifiées. Certifié, certifié qui. Ah bon? Moi je dis bravo à l'artiste, Fali, fait aux Zalana, ils sont Fali. Non. Vidéo et aujourd'hui ça craquement. Tala papa yemela del pio la benga papa. Appelle papa, del pio va bengi papa te. Ah? Abenga papa te? Tilelo. Abenga te. C'est James Roll, c'est Yembeli Lisuntembo. Ils sont tout à tika père, il y a la baille, il y a la popo. Vidéo batu ya les padres en tout cas awana habité bazala mona mobilisation na bango moko te ni réunion ni eloko moko boya. Bagolwa non na te so yebisinga. Non mona bango te. Non te na mona te ke bazala organiser ke basala la réunion tel jour. Vidéo lorsque papa abuse, toi tu es là, tu lui recadres. Au hôtel, il sait que ma mère mérite le respect. Comportement d'Edison? Ouais. On se fait la non? Oui. Nenga takara papa? Ben oui. Hein? Moi je vidéo. Mère a de passer balcon parce que maman bimaka soura c'est na balcon mais mère a bima a lega balcon mère a romo osika.
Maman Lia, mère sur le balcon. Asura na balcon, mère na mito tolo ba na Côte d'Ivoire. Mère azaki na You Arena. Mère a comment bima pas zobina mère a tout moment na sourire à mère. Tala bango penda. Otali bango. Ouais, tala bango penda bien. Na mona bino. Wana agi. Ngai na 2 mois on a 34 ans. Ah. Ouais ouais. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce net moment, vous êtes tellement nombreux. Les Roland d'émission Nabino, Bolinga Kaming, et donc, on est sur www.idéologie TV, David Wembe, Nazope Sara, Marabundengeza, la Raponem Sarabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola, et c'est David Nalak Sarabino, Nabete la Rabino, Masolango, Nengeni Nipenda, et les Karanamboka, Oyo, Masola Balabala toujours. Donc, Idéologie TV, Masola Balabala, Bazarara et Loro Moro, Yana Leki. Donc, vous s'abonnez massivement à Idéologie TV, massivement à Masola Balabala, beaucoup à la décité. Je vais expliquer le comment émission auto na Masola Balabala et ça la nambo. Mais l'intégralité nango et c'est un rapenda beaucoup dans Idéologie TV et que ça la bien. Merci beaucoup toi, mon boss à moi, Beto Kiala, Yohan. Beto Kiala Yohan, na lingako na tina sala malamu pona Masola Balabala et que ça la bien. Bourgeois qui vengele, liboka pilipili, jamais solo ici là. Jamais solo. Donc lelo na soir na ebi ke makamuto ozwa lelo. Ah bon. Bourgeois qui vengele, kota Masola Balabala et que ça la bien. Donc na Masola Balabala to sabongo na mamanko. Toujours. Maman Choko. Ben oui. Choco certifié. Hein? Et puis il faut avoir du pognon pour. Ya. Voilà, on retrouve banandeni. Maman ko Fernanda l'Alexieuse Boitard. Boitard, na babalandi tout ya Masola Balabala. Il y a Idéologie TV toujours avec David Wembe. Masolo moko kaka to kanango awa ya Balabala chez David Wembe. Olingo yeba makambutu ya mamboleka na mboka oyo bayibaki yo ekenda yo bakangaki ye o asalaki boye o mikolo yo boye chez Masola Balabala chez David Wembe. Adam ta yibaki? Oui. Awa. Oui. Adam ta butolaki mo sabato? Awa. Adam butolaki mo balabato? Awa toujours. Ah. Pareil mille esprit. Chucha ba wario. Salara la David Wembe. Et que ça la bien. Batu baotuna mwana mwasi ana kitoko wana mwana mwasi ana choko akenda wapi na Masola Balabala na Masola Balabala tozaki dernièrement na yo to solo laki après ba équipe na ba commentaire et ça linga bien ba commentaire na bino en tout cas ça va tokos merci na linga bino mingi ba fin to Masola Balabala na linga bino mingi nazali toujours na comprendre ndenge il faut se faire cher quoi donc c'est à dire que moi trop parler na bimaraso et marambu ya rostal est important ça c'est important je reste sur moi à la maison déjà dans le bimo moi si on est choco oui na da chocolat ba teint clair mais na mona fona certifié chocoango et comme moi boye faut osala na mbongo parce que ça facilité na bibi na moi boye faut la pour la bablora moi na butu fona tia ya butu mais bino za bo nyoko maka na moi ya vobima non na bimiti. Non, na côté douche, na sokoli, na pakoli crème pour na hydrater poso, na pakoli protection solaire, na bibi na yebiso yo tozali. Ah yeah. Et faut za nambongo, ça c'est certifié, il faut avoir du pognon. Chokonao. Ouais, c'est certifié. Certifié. Kama tele misara la ndela mana pour favor, mi mostra so crème que você usa, na lobi bien. Pour portugais on peut moi genre pas tele misanga. Maman ko Alexieuse liko na ngo choko. Fille à pembe certifié. On est obligé to betano actualité. Ouais. Makambo to lekeleki belé na mboka oyo faire auto beta, fallait auto beta et aussi ba beta qui les mêmes jours. Les mêmes jours. Oyeba kiongo qui va beta les mêmes jours. Oui, faire na Côte d'Ivoire. Fallait Paris na Défense Arena. Na Bissau. Tout le monde fallait habiter plus de 40 000 places. Azu même babenga onelo mo bapesa ki ba batayu arena wana. Et voilà faire habiter kuna na Côte d'Ivoire. Na habito lina comparer. Oza bena mi place au comparer moi. En fait fallait photo longola kimte amabe biso nyosa ba congolais na ba congolaises na ba musiciens congolais. Il faut comprendre qu'il y a un temps
pour na moto na moto na moto et un temps où wenge je parle de Werason de Jubin Piana de Kofi Olomide basalaki makambo génération d'abord on a peut-être la 4e génération ou quoi na habité aujourd'hui dans l'époque il y a Fali Ferre ba Ibrator ba Bina Filé ba Geuse Mawete ba Inosbi bango wana il faut on dire que Fali azo ba bena drapeau da biso memi on a tomboli yango un mois na bandali moko boye azo sala makambo azo lobela ngo na ba chaîne française na ba chaîne na libanda il faut to betaka justement beaucoup to betaka maboko parce que biso nyonso à l'exception de personnes donc congolais nyonso place aza la lecture de bifo obeta ozala kofiye ozala kofifil ozala wengemen ozala nini bravo Fali ba golo ba betela fere ba betela Fali papa maboko baza obligé ko beta maboko na ndinga mabete kuna nini tolongola kimute mabeto tola penake mo mbale Paris la défense arena azo sala makambo ba ninga no ba salité et pourquoi pas obeta maboko tolongoli kimute mabe tobike oui moi na maya osala mambu ça va tokos tobeti maboko bravo à l'artiste et longola bango nini non faire abeti na nini kuna na kende Côte d'Ivoire to moni ba vidéo mafuma dendo kuna to moni kuna mame to moni kuna c'est difficile de chanter les gens sont en sorry les personnes sont assises sorry nini kuna tandis que on a bablo au mona ga faire babeti jour mo na fallait abeti la défense arena faire abeti na Côte d'Ivoire déjà chaîne ça là ipe ngako nata nini nata pam so boye na oya déjà faire abeti na salle abeta qui ça qui peut planter déjà ils allaient juste que le 25 il y aurait au vent d'attendre la concert à Fali na télé il fallait quand même à bête l'euro mo bois ça l'appelle au moins pas à la occuper mentalement azala occupé au monde inda beta qui na Côte d'Ivoire mais chaîne et ça l'avait planté déjà na salle maman ko donc le bini donc faire senga le 25 a beta concerté pour quand il peut vendre matali que et luka pour jour en le 25 na biso et wembe TikTok nyonso you arena Facebook you arena il fallait maintenant Jésus des nuances faire rigoler les padres à occuper mémoire na ya on vendre te ka bonga le ka na téléphone azo mona nyonso ke bo you arena il fallait mémoire ils allaient occuper ndé akala ki le 25 qui est pas beta pe na nini oyo na chaîne na nini na Côte d'Ivoire abet na Côte d'Ivoire mais malheureusement ils a qui vraiment na en fait ils allaient qui na cohérence te na nini oyo na ba fanatique yemoro artiste à lobby que c'est difficile de chanter les gens sont assises ozo mona c'est-à-dire ozo yemba yo na ye na lingaka yo ba tangote ba telemi pete babina yemora déclarer ce qui n'était pas aussi professionnel pour l'artiste a kokite ko sala net ba bloka bomb et l'équipe ils ont mona ke faire azo yemba ba bola bo telema babina c'est pas professionnel a ko prononcer ngote. Après moi créativité na chaîne ya ba ivoirien toyoki mame mafuma dendo ata yo moko benza mafuma dendo wani faire mtayimba kiao ayimba bonyo zem kima de faire ayimba ki mame yo le loyo attends baba zelo yo le loyo mame mafuma dendo ata yo moko benza wa faire na ayimba karimbe boy faire ayimbi boba misu kuna bazemba kuna yo toujours ba minene quelqu'un d'autre m'a prié les longa na zwilixieze na kende no wapi ata yo moko benza donc selon maman ko selon la lixier soki omeki ko comparer tous les deux concerts wana comme si tozo mona ya nani eza mais batunyo so ba yebi ngona ba golo ba mo ba yebi ngo qu'est-ce que to comparer tous les deux quoi ça concert il fallait ezaki eza la réussite totale ba lobeli ngo monde entier un mois na bandal ngana za terre na bona na warrior to na za gauloise non moi je parle de faits réels. Non le mambo est réel auto vanda ki biso ta banda ko to ba méga to ba wifi na banda ko to ki focus na événement et ça plus de 40 000 personnes certifiées plus de 40 000 personnes à Arena wana ezaki na réussite totale na batunde ba côté bongo pe bo certifié ngo to certifié ba certifié qui 40 000 personnes certifiées ba certifié qui ah bon moi je dis bravo à l'artiste Fali fallait aux alana et son Fali non sans Fali non allez si tu es côté Côte d'Ivoire en tout cas até na ninga mabete te y a pas match y a pas photo te na minute oyo maman ko
musique à Congo na minute et comme na niveau nini musique ezo mata ezo zonga na place nango to ezaka ko non se déclin kaka non musique à Congo ezozonga na place nango eh David to souffrir eh okoti boîte bozo ka David oke koyoki ozoyoka ba misali banda ozoka whisky ozoyoka bango wana musique na biso ça qui boye mais aujourd'hui il faut qu'on se le dise okoti boîte Mayday okoti aki fwendende yoka sauce kanga sauce ok kuna boye oyoki mopao mwinda musique ezozonga pena musique ya na place nango musique ezozonga vraiment to récupérer makambo Fisto Mukendi ah ouais Fisto Mukendi abeda shuda ngolo monde to swane ka boy e olegate lo mo isa ah tata Fisto Mukendi abeda shuda ngola ah ouais donc abeta carton angola akebeta carton États-Unis zalaka na masola balabala e ko sala bien maître lo maître lo HK kota masola balabala toza pena pona bino pa balabala ndenani espoir ngoma yonzi kasolo ebembe ok espoir ngoma yonzi kasolo ebembe solo ebembe na peso mbote de la part ya David Wembe masola balabala wana papa na biso papa balabala espoir ngoma yonzi kasolo ebembe jino automatique yebisa papa tika biso te azala na biso po biso toliaka na balabala Fernanda Alexieuse Tofani Boye. C'était Eder Kimenga, mon grand frère, chef d'entreprise depuis la Turquie. Eder Kimenga. Papa Balabala au Salarando Salanga. On a petite sœur qui est Luka Mouto, moi 3 kilos Morozawana. Eh, papa Balabala au Salarando Salarapona. On a 1 kilo. On a 1 kilo. Eder Kimenga, chef d'entreprise. Eder Kimenga, chef d'entreprise. Kota Masola Balabala. Et que ça la bien. Bon. Bana bakobomba bango te mwana no il faut assumer mwana no faut obimisa ye cela n'est pas vraiment un problème te mais problème est que na moment où on a daki mieux placé te obimisa bana c'était pas le moment pourquoi parce que azalaki na mère Aliane bana wana nyonso ba âge na bango sala ba se ba Didiston mais ce ba âge mona ba Saint James Rolls ce ba âge mona Del Piero non ba mikolo pe baza ba mikolo baza minuto yebi déjà yebana déjà roki aka mokolo pe ba roki de c'est bon to yebi déjà existence na bango mais ba kenaya ba au mona ya YouTube vundu bana ya boy ba leki ba Didiston c'est-à-dire il a eu ses enfants en étant en mariage avec mère Aliane nga ba baza ko condamner mère Aliane moi je suis à Lia. Hein? Parce que moi je suis à Lia. Yo maman cité. Non, moi je suis à Lia. Oh. Moi je suis vraiment à Liane, je suis mère à Lia, je suis Didiston. Oh. Oui. Moi c'est nina rolinga na dans la libala légitime femme babala yo makambutu mariage certifié parce que chez nga tout est certifié. Oza certifié. Mobali no bozala na ya bala yo mokile yebi ke yo. Akenda kubota bana en étant avec toi azana yo na ndako moi mobali na yo makenda kubota bana libanda ali yo obanda ko yamba bana wana d'ailleurs ozokena ko tromper nga obotina oyo botina onazana yo na libala mokenda ko tromper nga ndo boti bana wana après tu t'attends quoi kengana so bana wana na yamba bango doyo kenda no kubota nga nazana yo yaka nga na kozwana nga non na bato bazo ko kotela bazo ko finga mère Aliane wana nga naza désolé. Ça se fait pas bas na place à moi si wana ovandi bebana babimaka bazana se ba âge bana yo misusu baza âge mona bana yo donc mobali no abotaki bango nenga zana yo c'est-à-dire à trompa yo alors kozwa bana wana ye na bango ça se fait pas mère ana za mutema munene avandi soki 25 ans de mariage soki 22 soki 25 ans il faut te féliciter elle a eu azua a comment ina suka lobi que c'est bon basta 5 divorce. Et si lui c'est bon, aujourd'hui ça a évolué na vie mère a au seka. Mère a de passer balcon parce que ça maman bimaka sur raser na balcon mais mère a bima alega balcon mère a au seka. Maman Lia mère a sur na balcon te. Asura na balcon te mère na mito to ba na Côte d'Ivoire. Mère a zaki na yu arena. Mère a comment bima pas zo bina mère a to mo na sourire à mère a zaki frustrée. Tout ça na place à moi si wana elle a souffert. Amoni ma badanseuse babi mama be moi si nya kolingo vandi na ndako mobali na yo badanseuse bagenda ko porter plainte bazolo ba mère père akendaka na bango na ndenge aviangulaka bango
père vient ou la danseuse en étant avec toi a kendara na ba danseuse a boti bana en étant avec toi nanya ngwa rolingango muto rolingango azate comme il a souka sengi divorce a du divorce mère a sauté comment bima na balcon a bimi mère a comment ko seka mère to mona sourire à mère a se rajeunir oui et ça problème te kofi mo pa bimsa bana ne ba bana na ye ba fruit en train na ye mais et ça on a problème te ba bana ye le lo so bimisi bango parce que Diddy Stone pour se pas avec une bonne relation avec Diddy Stone bana na ba obimate il a fallu Diddy Stone na sala ninga sali bongo elle est pour sa mère a fait sa position qu'elle peut mourir pour sa mère, pour sa daronne. A fait sa position. Et mon père on a craqué parce que bana biso ne soto yebi. Bana o kofia linga mingi za bana boti na lia. Wana beneta bana o mon père lingi mingi ba 7e rôle ba den Pirlo Mourinho ba Diddy Stone za bana o kofia yembaka. Kofia zalaka na bango bazalaka tout le temps publié tout le temps sur la toile les abana bango voilà et aujourd'hui ça craquement tala papa yembela del Pirlo benga papa appelle papa del Pirlo bengi papa te abenga papa te tilelo abenga te 7e rôle c'est yembeli suntembo Diddy Stone ko ta tika père ya la baille ya la popo so ma craquement wana mon papa il s'est dit qu'il faut ça la neti boye pour les kotoyo. Mais c'est bon, Abim, ça quand même bana. Et moi, je dis félicitations à Diddy Stone. Mais ma bé comme si et comment ça mané n'endenga rando. Non, est-ce que Diddy Stone elle a la tête pour ça? Elle a dit que Aza juste a besoin de respect. Nous devons comprendre que Aza juste a besoin de respect pour sa maman, de l'obaté. Mais vidéo mo ute kotam bola awa Diddy Stone azoloba oza makila nanga okoyoko sala nga boyete makila nanga na makila nanga osalima be na kata motema tozalaka lelo zoko ezala mbala suka to bengana makila eza onzembo mnyoza kosela son. Mais comme c'est que tu connais c'est à critiquer on connaît si aboude bande kona ye wala bata ya ba réseaux sociaux de bazalo ba bata nde balobi raisonnement ya Didi et Moram taye bien. Moi je suis pour Didi et puis non linga moi na ngala da comportement Didi. C'est quelque chose de bien. Lorsque papa abuse, toi tu es là, tu lui recadres. Au hôtel, il sait que ma mère mérite le respect. Comportement Diddy Stone. Ouais. On se pèlera non. Oui oui. Nenga takara papa. Ben oui. Hein? Moi je peux aussi les faire pour ma mère. Ben oui. Na se pèlera nango. Na se pèlera nango. Kofinga so aye mgonso afingi papa e bembeno tu finayo nini wana to tele melango. Mais lorsque on dit position maman na elle s'est dit que cette mère a souffert. Azala humilié, amona o akomona et aujourd'hui c'est bon après sa position côté mère na il faut chrétien que you are na fali et ça dérange pas. Et ça dérange pas. Ah, ben oui. Maman ko. Après cette position. Moi je suis mère Alia, je suis Alia, je suis Diddy Stone. Et ça rapport vous avez tenté nous non, pour la route va poser mon côté parce que mère Alia a métis certifié. Nous là maintenant on se cherche, maintenant ça tient bon ouais mais étant que femme, étant que Moutaros a la légitimement moi c'est à Moutou. Aucune femme a pu permettre bah genre mamba bongo que mozana mobali no dans le mariage mobali qui n'a ko bota balibanda en étant avec toi. Yo boye bien go. Oui, il va tromper, aller acclamer. Non, moi je suis dans la team Ali, la team Diddy Stone. Là, c'est sans problème. Maman, ko tu es Luanda, tu es dans Luanda. Capitale. La capitale, les gens qui sont fans de Mboka, les fans de musiciens. Ah, tous les warriors, tous les gaulois, tous les spiritas, tous les ados, les adorateurs. Tous les chanceux, il y a Patrick Beckham. Comme si, bon, les villageois, les contre-maîtres, les selon eux, tout le temps na manifestation tout le temps artiste na bango mobilisé chaque lundi tout le temps na réunion et tout c'est les warriors on a président la bango l'infuseur que je salue et après
Spiritas pe bazali ko sala ba ko organiser ba réunion na bango to na chez le sénateur Paulo Tudi les producteurs que je salue aussi mais sauf que na évité sur le souka ndenge nini ba Spiritas non ba Spiritas comme si ba comment ko roter ba réunion na bango après ils en a ba warrior batu ya les padres en tout cas awa na évité bazala na mona mobilisation na bango moko te ni réunion ni eloko moko boya ba Gaulois Bagoula non na te so yebisinga non mona bango te non te na mona te que bazala organiser que basala réunion tel jour ils a na place boye que voilà bazate déjà bandalo bila faire rigola a bango nyso bazasu awa te Peggy Joker Lasconi Mbunza Héritier Moubiala pour ne citer que eux bazara lisouté je sais pas ce que faire hasard vraiment na batu awa o ezake na robenga peke mutagolo aya na yambo émission na mona raté et na yebi pété bazar na ba réunion té na mona na nuté en tout cas bazate tout le monde na eza juste na ba spiritas na les warriors ici mon source jusque là ba warriors bakuta na tous les lundis et les spiritas ndo lobi ke bakoma moi boyebumento yebi ke bazaki mobiliser non bazala peut-être c'est le dimanche c'est mettons pas bazaki dimanche bazaki na marche de santé voilà les spiritas bazar opérationnel en tout cas fa na ba orchestre mususu dia ki din soso dia ki din soso non to moni lote na lo la Congo na mo amboka la biso bagoro bakomo longwa na bango bakomo koma na bango ba warion selon yo moni ondeni en tout cas on a mona ki Pharrell akangi mutema jour to beta concert tu vas beta concert à Arena Pharrell azaki wana ko komaka piaka boye kuna be sali badaki beleli banda na Arena la défense Paris la défense bazo kota Pharrell a moniste de sali plein maintenant Pharrell a comparé ya zaki Gaulois pe no meki fera ye boya ya ba jeté certifié a comparer à tel événement Arena a comparer tali koto Côte d'Ivoire rabi non bako sala rabiso boyete nous ba beta rabiso kara nous ba beta rabiso kara pour normalement fallait beti Arena faire face à la date moko ya Arena pikara na 2024 et 23 ou sinon 2024 ne bandeli wana bana mai batali ka kangi sentiment à kokité a kangi sentiment kokité puis bazo pola tout moment Gaulois ben oui pola na bango album bimi album on comme on dit dynastie bimi oyeba kinayo te bunga hinga dynastie bimi limwa ki dynastie komba dynastie ekima ki mote zongi a dynastie bimi eza na ba chanson na kati na yebisa yo nazo luka ki kangi wana mama na chanson en dehors de cela nde mongo na oyo ka mikolo yo mais na yebi okenda no mosika te zongelanga soki mabenga na salaki eza moi ki mawa moko c'est très mélancolique mais oyoki koto nzembo pa popi ayembaki jibine nani jude te molopwe nzembo wana ezozwa eza na banenge nango moko boye mais on dirait zanga kaka eloko moko bone toyembaka ndenge formule 27 ebetaka ebandi tant bana batiango te ezobeta kobino koyemba on dirait wana ezozanga mo eloko moko boye ezo album eza bien eza na quelques chansons eza kitoko mais on dirait zanga mo eloko moko boye eloko ngo nini kasi eloko ngo nanga mona ko expliquer ngo te en tout cas nzembo so totali bien ezobeta promotion batako lobelango na éviter tandis que lelo so to tie ferré ne batiango to mona adversaire neza fali maintenant to zala adversaire faut pas kotika ramuninga ke akomi déjà kuna yozo lukolanda ke malembe te faut to sima na minute faire alanda fali malembe ben oui il faut qu'on se le dise quand même fali azama liboso makasi ben oui oui na minute mais oui wana yo mtozo loba maman nazo loba ngo selonga fali azama liboso yebaki faire a beti boîte noire fallait que tu bimisi nini au droit chemin mon a que ça tant ils kende pena boyer mais lelo il faut qu'on se le dise fallait tika faire moi musika pourquoi fallait faire ça la mambuli boso faire aye na sim pour ani belle voix oui cette belle voix ne suffit pas faire hasard artiste ça a une très belle voix na oyebisa yo mais belle voix ne suffit pas. Belle voix ne suffit pas. Alors, fille, mon téléphone a été mais la manière ba 4 minutes à propreté.
Et alors on tata li fuara kitoko mais na ninga kati wa propreté. Mutu so ayoki bomo so litungulu. Akela ninga systématique oki sur la pêche. Ayomote ba nyuso ba okima. Être jolie ne suffit pas. Ils ont la mambo de l'andarango wana ko s'entretenir ko za la propre ko za la boy. On est exemple na parce que na ka ya faire belle voix ne suffit pas. Il y a beaucoup de choses faut za la wana na kati ya belle voix. Il y a beaucoup de choses. Bakula ba ka ko finga ba osa ba yebi na bango en soi so ba combien de personnes au monde na ya télévision na taki golwa na longwe na nga ba beta ka biso kaka ernest ba beta ka biso kaka fala tiki faire musika faire il faut fort fala beti la défense yu arena alors que beta on na Londres beta alors que beta na Belgique so que Allemagne sur Belgique si je me trompe pas so faire azana na to beta Côte d'Ivoire mais en 2024 il faut tout la faire à la biso Paris la défense arena non ba te date te me fali da beta ko da ki ayi ko beta musu na Londres o beta musu na nini biso to lingi pena fale zala boye piken falo beti boye ba fana faire ba lobi etonda ki te biso debi etonda plus de 40 000 personnes to zeli faire ayene to zaka na wera na JB et que na bon rivalité on fale zala bongo et carrément là ya ba ils sont là-bas monsieur hein ils sont là-bas monsieur on a fait mais oui faire ça batiki musika fois qui mamba moi rattraper à se rattraper est-ce que ezaka obligé faire il faut beta pe yo arena il faut ekendaka bongo wara betaka yu soki bercy jiba betango ba kofi ba betango ekendaka bongo ezana ba blog mususu na musique il faut ça lango pokoma okoma na mo pe auteur moko boye ezata ko yembeli biso et to yembi na biso to bini na biso mais après ça on réaliser nino salini au salinini photo yebareke abetaka boye abeti oyo azwa disque d'or nini certifié azwa oyo yango ni sala bato gimsa tandango wana na ndako ne tandama ba disque d'or ba trophée boye kezonga tielango esika. Quand on parle qu'est-ce que tu as fait dans la musique abimisi oyo voilà faire il faut rattraper ayambango kimambango. Je suis ni warrior ni quoi que ce soit, je suis amoureuse de la bonne musique, mais s'il faut tout le vérité, tout le bango. Nandenga ma bête à mon amour à Namawa. On te venu faire un modèle, bah tomber, bah bambiller, na réseau social, bah bah fan, mon bazo longo, bazo sabo ici. C'est vraiment tombolé. Bah tombolé, on bambiller, voilà. Voilà pas fallu. Ah, bah na fan, bah tout bah fan na moko, bah roya, c'est la biso, oyote. On a besoin de tout le monde. Et puis, c'est pas professionnel. Il y a beaucoup de choses qui se disent au sein. C'est difficile de chanter comme ça. Les gens sont assises. Ah, est-ce que vous savez là? Yo ye batege. O communiquer biso ke mambu yo zo yembe la bango. Ba o capter ngote. Ezo kota te bo so kota ki bo telema ba ko bina. Certainement yo zo beta ezo kota te ba yebi pe ngote. On no mona ba zo se manifester te. Dépend de zo lo ba ya bo ba to yebi da oui c'est comme ça. Non, on a amoureux de bonne musique. Na yoka papa Hervé na vandi bonazo yoka. Na zo luka kikangi yu. Na bengi bashina bazale langa kikangi yu. Na linga suntembo ozaki na première volume bimaki. Bonheur à poisson et balé ya nyamaza na zamba. Kasi bolingwa faniji. Omona. Na yebe koto yo. Me na yebi okenda na mosika zongelanga. Soki mabena omona na yeba nzemba ferre. Mais nous avons que quand on a tia par adversaire mais oh ya comme sika iwazana boye to lingi ekenda ka bongo faut pas dire que la mutu bana bande ko kenda okende comme soit composer ngende na sabu David Wembebe kuna okema be maswa balabala mikolo pesa genre faut na multiplier be fort na multiplier ba stratégie pour on venir tenir ka bon voilà na ko tika David banda bande ko kende ngala zaka hawana na otina kenda kana kangaka ewana siga na masola balabala to fai na biso na la Lexus mamanko to ta la mai to contempler nature ouais, toujours mai moya bleu boy to mona ba prédio ba immeuble donc on sala ngo te o ko kate to sa ngo sima to fai na biso to ta mokila nzambe boni lwanda mama.
En tout cas, Luanda, et ça va, Luanda de l'équipe, ma place est belle, Luanda de l'équipe Congo. Boyo Luanda de l'équipe Congo. T'es yom toujours là-bas. Na construction, na ndeto vandeli boye na makambo belle là ba mituka sika. Na omati yasi boye yasi na climatiseur ya. Yo comparer yasi na biso Luanda na 207 à Congo. Ouais, yom toujours là-bas. Mais je le dis, j'assume. Na masola balabala, ezanga ke yom toujours là-bas. Na niebiso j'assume. Oh, Luanda mboka kitoko tande to vandi. Ado mataka yasi boza climatisé. So kanisa siko yasi climatisé na 207 à Congo. Yo kokoka likambango. Malamu natambo na moto to yango ba ikoma pe na Congo. C'est pas la même chose. Luanda na biso kitoko, c'est vrai que dollar et mati vipe komi eza sunenge za ekite na kala mais tona za na vie ki jeune fille na koti na ngabo na keba vie na nga Serge Tata Kibokolo. Na pese mbote na Serge Tata Kibokolo. Na ke na ta plaka du nana en passant. Tona ke loko nini je parle tout dilu et tout dilu royal et après voilà liba les a obligations té. Ouais. Maman ko. Ouais. Bata babala tala bango penda. Otali bango. Ouais. Tala bango penda bien. Na mona bino. Wana aji. Ngai na 2 mois on a 34 ans. Ah. Ouais, na ko sa 34 ans na mukolo. Bata babala bagi aji na. Et telinga te mama biso muta botanga ta na billet batanga mona 1992 mais nga na lobaka ngo bien que na mona 1990. Kando zabo. Ne na zabo 1990. Aji na ngo wana. Et telinga te mama na biso botanga na zone to merveille mi pendeza wana koka me kole tonda kitoko elongi boule ba bakantanga na mulu bato muswahili mais mukongo moko ya boye. Donc ça mena bokanga njoto sa langage que vous. Aji mama biso botelanga ngwana le 2 février 1990. Na mukanda na nga batia 92 na roape ko diembela 92 metaka na kwa sime ke 90. Kokina ngo. Dans 2 mois on dans 2 mois on 34 ans. Bata babala ba yoki déjà. Boy je m'en fous. Âge na ya ngwana na février là ça 34 ans na mukoma kasi. Na maman na moi na 11 ans. Moi na moi ya 11 ans boy Glen en plus c'est très intelligente. Moi na boy bazui wapi. Maman va précis là, maman va bella, maman va banana nyoso tout tu vois. Bata baba ba nge ba ye basu likamba choko. Likamba choko isali ni. Na nenga moi boy mikolo odo sufi makasi. Nini okolo ba bata choko na ta moi boy. Ba fan na nga tu ya bata choko certifié parce que choko il faut qu'on se le dise c'est un choix. Nous doit ponya dans la choco, nous doit bingai fona za na moi et bandar moi teint clair tu vandi si pembe certifié boy. Eza nini na moi ndeza boy na gomenjo to bien na gomasha kokoti. Na sili si na pakoli huile pona hydrater poso nde na mine longi na ti protecteur soleil to sila ni bon. Na butu na roya robeta pas non pour la pâte mais na moi boy na hydrater poso. To comme na moi il faut hydrater poso, faut protecteur solaire tout ça là mambo tout kitoko. Wana conseil pas bata choko. Mambo za na poso boy. Ah olio tondi te ko megade. Ah mambo ko ko habiter te. Ah mambo koti oluki collagène. Et puis na ebete oli solo. On a la linga choko te la linga choko te ba kange ku no me la glutathione kuna na collagène. Ah. On a linga choko te. A linga choko te ba kange ku no me la collagène. Oh. Azo be mafuta na chasu ni na kati posa ngoma chocolat clair te yo parola mafuta mbila. Nous on a SIM c'est certifié. Et puis vous la boy faut ko zanango Ah pas moins de 200 000 Ah 200 000 faut ko mala ba 160 000. Moi, ça 80 000 aux yeux. Maman, ko, moi, je vous aime énormément. Vous abonnez toujours dans ma sola balabala. Vous zalawana parce que net mamba boy. Sans ma sola balabala na Luanda au boyo ka ngwa. Ba vérité choko. Ba vérité ya boy. Sans ma sola balabala na Luanda. La vérité choko. Ya choko. Moi, je suis. Ba technique à choko. Ah. Ba ozonga ma sola balabala. Vous osez la télé-réalité. Là, vous expliquer batou. Non, pas la. Na rotiela bango wana o eza pona boy opona boy o epona et puis ba o parola pe bata baba ba mona ba mona njotolo e shiwana kitoko te bolinga ngo boti ko sa semblant balinga ngo na Luanda awa shungwa koma ko tia choko yozo mona ngo aventure mana pour favor gauche bois de toi pele faut que vous avez clair mi mana pour favor na lobi bien portugais réalisez bien mon bote na bato yo. Je t'aime beaucoup, batebele botali biso Laetitia Kapingawani depuis Kinshasa, gros bisous à toi. Maga Kiminga. Azoya Corinne Kabedi Base, Nadine Locagne depuis Paris. Gros bisous à toi Élisée na pesi mbote, na pesi mbote na Diane Elempele, 2 fois mariée. 2 fois mariée bazu wapi.
Diane Lempele, ma chérie, je te fais des gros bisous. Je vous aime beaucoup. En tout cas, gros bisous à vous. Je suis restée sur ma sola balabala. Si on a talika raboye comme manqué un respect, non ya. Veut dire toute ta bordure et boukani. Na bengi batali presa ba eba longoli ba mabanga wane za nzinga nzinga. To sendeni. To sendeni. Le loi lobi ajne ya solo. Oni mango ajne ya ngwana. Biso bola bako nzima ngetalinga. Ajne yet. Maman asaka choko ndimi asaka choko. Assumé. Certifié aussi. Certifié. Fisto mukenda beda shuda ngola zara zara na David Yembe osala bien. Papa balabala. Pharrell mille esprit, il aime t'assister biso de début à la fin. Pharrell mille esprit, nouveau warrior. Tout ça l'inéni. Chouchou warrior. Le chouchou de warrior. T'as on d'ailleurs longola logs. Ouais bah non bombe beauté. Alors les logs à l'année coiffure à papou. Il y a Rena, coiffure à Rena, tout ça l'inéni. On est ensemble avec vous. On se retrouve très prochainement. Na Rosana Bino Awa. Toujours. Toujours. Grâce LBJ. Grâce LBJ. Ah ouais. De la part de Pharrell mille esprit. Grâce LBJ. Toujours. LBJ. Kota maswa babala. Kota maswa babala et osala bien. Kota bato pe belé hein. Bango tu bakana babala. Mutu tu faut kota maswa babala. Tu kota ngo choué. Bango tu bazaka na balabala. Joyeux anniversaire à toi. Eh Paulo de Santos les guerriers. Papa Bunagana. Paulo de Santos les guerriers, Papa Bunagana. Asali mbola mais pour biso to pese ba cadeau ele mdo peso ba cadeau. Papa Bunagana. Akokisi na ye kaka, akokisi na ye kaka. Papa Bunagana, joyeux anniversaire, longévité, prospérité, nzamba pesa olo ko elingi mutema na yo. Papa Bunagana. Na basi ba miko na 1900 les ça va kata âge batika on a lufu. Yo abimise yo na 26 ans. On boit âge moto a mko na yo. Les filles faut arrêter ça. Wana bana. Ba fille. Ba fille angola. Bah oui. Ba âge na bango kitara. Nous avons fêté 4 anniversaires d'années différentes. Mazara a 26 ans. On a fêté 26 ans. L'année prochaine, 26 ans. On a 26 ans. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.